Hello to everybody. Napesi nzambe merci pour na grâce na ye, pour na bolingo na ye, kobatela biso na mokolo na lelo. Mingi baza na bomoi te. Kasi soki lelo oyo biso tozala bomoi, eza pona Yesu. Tokosala lofundu na nini? Tokosala fiere ya nini? Tokosala lofundu ya nini? Pote vi o toza nango, eza Yesu mutapesi biso. Yango wana, ata situation nyonso oyo, ozo pase nango lelo, tozo leka nango lelo, na kati na likambu na yo, salaka effort ya kumisa Yesu. Parce que tango oyo, ozo focus na ko adore Nzambe. Ndeko nanga, Nzambe akobosa na kayote. Nzambe akobosa na kayote. Parce que amoni ke ozo chaka na likamu na yote. Ate leki munene. Ate leki montagne na mulai. Kaso tiango akote. Okomi ko adore Nzambe. Ko yebisa ye o yaza. Zamba kotelema. Parce que adoration, ata Nzambe apesa ke mukoma a retourner. Adoration nde salaka Nzambe aya tozana komikitisa. Iwoso makamna biso tozana komikitisa. Koto ebi kenzo Nzamba kosunga biso.